Alléluia, Alléluia. Okoka Kangakoya, Okokonga Kangakoya. Soki obongi akutwayo. Alléluia, Alléluia. Maranatha, Maranatha. Alléluia, Maranatha. Alléluia, Maranatha. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yegaboya, Yegaboya. Alléluia, Yegaboya. Alléluia, Yegaboya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Okoka Kangakoya, Okokonga Kangakoya. Soki obongi akutwayo. Alléluia, Alléluia. Maranatha, Maranatha. Alléluia, Maranatha. Alléluia, Maranatha. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Utelema biso banso ututanga liloba na Nzambe. Utanga na kombo na kolona biso Yesu Christ. Na Jean 18, 33 à 37. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: est-ce que de toi même que tu dis cela ou d'autres? Te l'ont-ils pas dit de moi? Pilate répondit: suis-je un Juif? Moi, ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit: si tu es donc roi. Jésus répondit: tu l'as dit, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Amen. Amen. Tout bon de la vie sur Créateur de la terre et du ciel. Nzambe malampe, Nzambe nakongo. Totiki liloba entre tes mains l'éternel Dieu. Tika ete yo moko fungula biso rei pe motem. Pour te comprendre, pour te yoka ce que l'Esprit dit aux églises de l'éternel Dieu. Afin que Joanne Abissé sera parfaite l'éternel Dieu.
Ce qui est salité, mutu tusapo ko sala te. Yango to sengi na yo nkolo. On peut cette orientation divine l'Éternel Dieu. Pour te comprendre moko na comme moko na moko afin que je n'absence à la parfaite. Tu dis tout entre tes mains l'Éternel Dieu. Parle à travers ton serviteur l'Éternel Dieu. Bien que le loba o ebimina monoko na moto, eza ne loba na nkolo. Be biso tozana kondima po to yebe ke za nguya. Be ekosala nkolo. Osuma po batela, akombo lekiba kombo nestu. Kombo na kona Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Ya ipe na pesi bino bote na kombo na kolo na Yesu Kristo. Amen. C'est vrai, moi mikolo eleki tomonani te kangamaki na nzela ya misala misusu toyebi ete Nzambe azalaki na biso nyonso elongo. Amen. Ete okumu masanzoli ezonga na mboka na mosana. Ete tozali kolouer chaque jour bonté na ye. Amen. Lamu na ye. Tozali kolouer miséricorde na ye. Mawa na ye. Ezali koumela seko na seko. Ekwatangeli biso komi na Jean chapitre 18 verset 33 à 37. Wana bakolakisa biso epai nini nkolo azalaki livré na bato oyo na mokili. Atini ete ikomi ekoka kokokisama. Mpe mokonzi ayi kosambisa ye alobi ete atuni mutuna eske yo ozali mokonzi. Abindi yo azali kokonfirme yango nazali mokonzi. Amen. Amen. Il était le roi. Mpe alobi ete bokonzi na ye eza na ntina ya mokili oyo te. Ye atikaki bokonzi ne na lola. Parce que c'est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Pas n'importe quel Dieu. Un roi puissant. Atikaki bokonzi ne na lola. Akiti na se oyo. Poneta somba yo asomba ngai. Atini ete biso pe tokoma bakonzi lokola ye. Amen. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Bakonzi pe banganga nzambe. Ndenge ezalaki na ntango na kala. Un sacrificateur, pour nous amukonzi, yo faut yeba d'abord liloba na nzambe. Amen. Et yemo konkolo azalaki le roi na Israël. Yenda zayo kamba banga. La service divin nyon surtout zayo leke pa ina ye. Il était le roi sacrificateur. De mon était homo inae ko fabriquer. Même na haute monaka na vicarious filidei. Remplaçant des fils de Dieu sur la terre. Bazalaki ba oyo bazalaki banganga nzambe, bango nde bazalaka bakonzi. Même na tango na kala. Ba royauté nyonso ezalaki ndengwa. Mais le véritable roi c'est lui Jésus-Christ. Amen. Ya olilo tokosolo là c'est uni sous un seul roi Jésus-Christ. Tusangani na se ya mokonzi moko yende Yesu Kristo. Et c'est un Dieu puissant. Oyebi ete mikolo yo tozali kozwa initiation na oyo etali mosala oyo lingomba ilifo esala. Sike église azali na mosala moko ilifo asala. Frère Branham na ministère na ya asali makambo ebele. Ezali kaka te koteya. Non, Dieu confirmait aussi la parole. Amen. Nzambe akokisaki liloba na ye. Pour l'accepter, oui, o batei bino ezali la vérité. Ye moko azalaki présent katikati na lingomba. En tant que roi, mokonzi, le seigneur des seigneurs. Et yende azakoya akorégner sur cette terre. Amen. Bokanza te mokili oyo tokozela lisusu loka malamu. Non. Mokili ezokende kaka de mal en pire. Liloba bete mokili ezali ekomi lokola mutameli masamba. Azotitibe. Bokanisa te makambo mosusu malamu ekoya. Non, non. Bible bete à la fin, ntango na suka. Bolingo ya plus grand nombre kozasi kosila. Amen. Il dit l'amour il n'y en aura plus.
So nous kozwa bolingo il faut kutango kakati na libana nzambe. C'est pourquoi il faut tozala unis. Na se ya nguya moko, une puissance. La puissance de la résurrection. Et pas y azali, puissance ezali. Puissance na liseko. Dinde Yesu Christ. Dans Matthieu chapitre 21, verset 1 à 6. Kotanga même tina 16. Bazolakisa wana Yesu Christo tango akotaki na Jérusalem. Entrée de Jésus à Jérusalem. La Bible dit, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, wana bango bapusanaki pembeni na ville na Jérusalem. Pe bakomi na esiko babengi Betafage. Zalaki kuna na ngomba na ba Olivier. Wana Yesu atindi bayekoli ne mibale pe alobi na bango ete bokene na mboka. Epai wana ezali liboso. Bino bokomona mwana ya Anes akangami et un anneau avec elle. Sabatie singa. Bokangola ye pe boyela ye ngai. So mutu atuni bino eloko moko bino bokolobe ete nkolo azana bosenga na yango. Amen. Amen. Pe ya kotika. La verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Makambo ikomaki ponete lilobe kokisa. Dites à la fille de Sion, yebisa mwana mwasi na Siona, voici ton roi vient à toi. Alléluia. Amen. Elle était mokonzi na yo. Mokonzi na yo azali koya na yo epesika na yo. Plein de douceur. Ye atondami na oya bolamu mingi. Et monté sur un âne. Ya matisi mwana na punda muke. Sur un anneau. Le petit d'Inanes. Mwana ya Anes. Wana ba disciple bake bakuti kaka ndenge ezalaki. Yesu Christ akoti na Jérusalem avec puissance. Ba mama batandi maputa. Bandeko batandi batie banini ba moni ba palmier. Bazali ko ziganga ete Hosanna. Alléluia. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Akotaki lokwa bokonzi. Pinkolo a changé te. Reni na ena seyo kozala kuna na Jérusalem. Amen. Amen. Malgré nyonso ndeko alobia wa tozo komona na ba information. Ezali nango pasi. Komona ba dépense ba milliards ya. Aza ko perdre pour na Palestine wana ozomona. Hezbollah, terroriste, bango bazali ko bundela mabele wana. Mais déjà dans l'Ancien Testament, la promesse ici est pesamaki. Tina ya ville wana. Oui. Ezali la ville du grand roi. Amen. Yemoko Yesu Christ akorenie kuna na mboka wana. Na seo ya kozala kuna na Jérusalem. Mais dans la Jérusalem terrestre. Kozala na ebiso en tant qu'épouse. Amen. Amen. Kulo na Jérusalem terrestre. Mais eza ville na ye. Ndenga kotaki na ville wana en tant que roi, mukonzi. Akokota ngo lisusu. Amen. Tangu ya kotaki wa wana tangu nanu kokaki te a régner. Non. Bazalaki mukonzi. Babi voici votre roi. Bible nde tatolaki yango. Mukonzi na bino akokota. Bat bakanisa ki pe atangu wana ki anecha koti wana se finir eko régner biso pe to se retrouver. Mais fallait d'abord il comie kokisama lisusu. Amen. À cause de ton alliance scellée par le sang, la tina boyoka na yo ekangami na nzela makila na kobimisa ba captif na yo d'une force de cette force sans eau. Ba o nyeso ba kufaki na Ancien Testament. Wazaki encore na prise ya diable, il fallait que Yesu Christ aya kufa pona pe bango. Akango la bango. Sine ke tango akango li bango, akiko bongisela biso isika si manda wa ya kozwa biso pone to kende. To mona nkembo na ye. Et après Kembo, tokozonga to régner sur cette terre. Amen.
Dans Apocalypse 5, la Bible dit, il a racheté pour Dieu les hommes de toute langue, toute tribu. Apocalypse 4, à partir du verset 9 à 10. Oui, même Kotanga Yango. Et Moniseli. Tolingaka toki na bino malembe pona buku kwa koyeba. Apocalypse chapitre 5, pardon. La verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau. Bango bazalaki koyemba loyembe moko na sika. Et que tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, yonde onyokwa maki. Tina kukufa, kopesa bomo inaye. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Alléluia. Ye asombi pour Nzambe, Nanzela makila na ye. Les hommes de toute tribu, de tribu nyos, Zambaza na bana na ye. De toute langue, na mabota nyos tout, na ma langue, c'est-à-dire eza lingala, eza la français, eza la partout, Zambaza na bana na ye. Amen. De tout peuple et de toute nation, na mabota nyos, tu as fait de un royaume, usai bango bakonzi, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Zambenda salibi. Fallait d'abord assomba biso, à racheter l'humanité. Na musabla sela biso na Golgotha. Asopa makila na ipo na yo, asopa makila ne pona nga. Et la Bible dit na misu na Nzambe, tozali na valeur munene. Biso pe to ko régner na sewo na yelo. Yahozala le roi de toutes les nations. Amen. Amen. Le roi des rois a régné na bakonzi nyonso. Wapi a parti à Jérusalem. Eza ville na ye. Pe biso pe to ko régner na ye longo. Donc ville wana boko mona ya Jérusalem wana mboka na ya Israël. Eza mboka oyo kolonde apesa ki bato wana. Apesa wana bakoko na bango. Ata boko bundisa bango boko longa bango te. Amen. Sui bonjour na mukanda ya Sephora. Kende kwa tiaki mwa point wana ibongi na biso pe to beta pe mwa sete. Tuko koyeba nini ezali koleka na information. Parce que information nyonso ezali kokokisama ezali pona biso musakola lwaki bwete. Tuko ngi kotala R na yo. Oyeba R nini tozali. Tala montre na yo. Amen. Amen. Era mukilio, par exemple, to komiso ki 14h quel esi eleki. Utali montre. Misuko ngoiba eri ya Nzambe. Bwaga misu no na Israel kuna. Amen. Amen. Waniza horloge ya Nzambe pona ngoiba tani nyo maintenant biso to komi na yango. La Symphonie chapitre 2 na verset 4. La Bible dit car Gaza sera délaissé. Alléluia. Amen. Amen. Et pas ibitumbo bogo yoka wana. Ezali Gaza wana. Ville wana. Ba yoka ina ba accord. Bon en tout cas botiki la taba palestinien oyo mwandambo. Mais eza ya bango te. Tikela bango mwandambo esika wa babengi Gaza. Mais kula lobaki banda le nini kala. Moi place wana. Ascalon sera réduite en désert. Au moins ba bombardement ezoko ya mikolo yo kuna. Batikeli bango mo esika, mi bango ya livanda kimiati. Préparer ba sombi minduki kubwa kaka na Israël. Totikeli yo esika vanda. Voilà. Tokomiso ko bundisa biso parce que ezali mboka na bango. Babete Gaza sera délaissé, bako kima. Parce que Israël a continué à boire ba bombe de telle façon que ba Palestiniens na place et kozalati. Faut batika mboka wana. Asdod sera chassé en plein midi. Ekron sera déraciné. Alléluia. Oh, ils ont prophétisé déjà dans l'Ancien Testament. Oh, tous doivent vivre en Golé. En plein midi. C'est-à-dire midi sonye soza ko mona ndenge ni bako pakata mbango. Bako tikate. Il faut les lobos et kokisam. En plein midi, Gaza fait comme un désert. Parce que ce que côté 4 na Bible, ba koko na umba bundaka na tina bamboka oyo Israël. Moïse salaka ba komba
Josué asali ba combat. Au moins de temps ba répartir ba koti na kati héritage ya mboka na bango. O tata na bango elaka ezalaki na Abraham. Eke na kopesa bokitani na yo mabele. Na mukanda ya Ézéchiel chapitre 11 na verset 17. Ézéchiel chapitre 11 na verset 17. Que tozame na kati na prophétie. Amen. Amen. Koyeba nini ezali koleka, c'est-à-dire que nous ne racontons pas des fables ici. C'est la parole de Dieu. Amen. Ezali kokokisama na misu na biso. En plein midi. Amen. Tozali komona ba bombo ozomona wana ezali kokweya sikoyo, ezali tina liloba wana ekokisama. Ézéchiel chapitre 11. Tokoba d'abord na promesse ya Ancien Testament. Pour nkolo lobaki te na ko ramener d'abord libota oyo na mabele na bango. Ézéchiel chapitre 11 na verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Yango yo koloba, yango elobi Yahweh kolo na bino. Je vous rassemblerai du milieu du peuple. Alléluia. Amen. Ngai na kolongola bino bisika bozali pe na kozongisa bino na mabele na bino. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et pas inini na bapanzi bino. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, libota oyo, monique, depuis Titus, yaki bapanzi bango na mokili mobimba. Yaki toujours Rome. Ici, soko tali na bekeko oyo nani amonaki Katansaro no komonete ba royauté ezali. Et royaume ya suka ezali le royaume romain. Baonde bakodondwa. Baonde bayaki bakunzi ba na Israël, o bakoseli bawani no bangonde babomaki Yesu Christ. Ali bapanza bango na mokili mobimba. Yo ka ozwa ebwaka ekuna. Yo kuna yo babwaki yo boye. Mokili mobimba bazali. C'est pourquoi peuple wana peuple moko ata Nzamba salaki promesse abete na kozongisa bino. Et depuis 1948, écriture ezali accomplie. Amen. Israël est devenu encore une nation. Israël ka yo vandi boye, omona baye papa. Kota na avion, zonga na mboka na bino. Olingo lingate, kanga biloko na okende. Partout bazalaki, bazalaki na Russie, na États-Unis, et puis batangi mingi. Partout bango bazali. Batiki pe bana. Omona kobundisa yemi mwana na makila na ngai naza muto akuna. Amen. Ba savant bazali. C'est un peuple qui est pas. Zamba zulu bango nyonso tout o tata kanga biloko na yo zonga. Et depuis 1948, il est l'autre fetaka la nation d'Israël. Comment qui est une nation? La parole s'est accomplie. Amen. Na misu na biso. Ndenge bapanzaki bango pe ndenge bazongi. Bazongi na mabele ya bakoko na bango. Parce qu'il y a des actualités toujours vivre ainsi. Oui. Amen. Amen. Et tout ce que nous vivons est dans la parole. Moko yebete nzambe na biso liloba na ye ekoleka pamba pamba te. Amen. La parole doit être accomplie. Feko kisama. Bazongi na mabele na bango. Au moins ndenge soko tengi na Josué chapitre 12, na verset 1 à 16. Ndenge nini Josué akabolaki mboka wana. Baboya balobi o mboka oyo bakoko na biso nde to bazalaki awa. Non, tant bango bakei bato musu bayaki kovanda wana. Au moins ba palestinien wana. Meza mboka na bango te. Dans Josué chapitre 12, na verset 1 à 6. Ozaki ba roi vaincu. Ba konjoyo bango ba koko na bango ba longaki pona ba kota na mboka wana. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent les pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis les torrents de l'Aron jusqu'à la montagne de Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Amen. Tumona ngomba pe Hermon yo, ngomba mulai koleka na Israël. Ipa nini rosé kita. Babete ba koko na bango ba longaki ba konte. Pona bazo mabele wana itumba ezalaki. Sion, roi des Amoréens,
qui habitait à Hébron, sa domination s'étendait depuis Aroé qui est au bord du torrent de l'Armon, et depuis les milliers du torrent, sur la moitié des Galates. Moni Galate bimile ce soir. Amen. Amen. Jusqu'au torrent de Jabot, frontière des Amons, sur la plaine jusqu'à la mer de Kiméret à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine et la mer de Salé à l'Orient avec les bêtes Shimod, et du côté de Midi sur les pieds de Piega. Og, roi de Bassam, seul resté des Réphaïm qui habitait à Ashmao et à Idraï. Sa domination s'étendit sur la montagne d'Emron, sur Salka, pour moniter Soko Tangiwana, dans verset 7. Voici les rois. Maintenant, dans verset 6. Moïse, serviteur de l'Éternel. Wana Moshe, Moumbu Mosali Nankolo, et les enfants d'Israël. Pebana na Israël, les bâtir, et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession et aux Ribénites. Amen. Amen. Pa iwana Moïse alongaki. Au Gadido, yango kaka Gad wana. Eza libota ya bana na Israël. Amen. Amen. Et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain à l'Occident, depuis Baal jusqu'à Gad, dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne qui s'éleva vers Seir. C'est-à-dire que koko na bango, babundela mabele wana. Oyo kolo apesaki bango. Doko kagaza wana, ezali mboka oyoyo Nzambe, donc bapesango Israël na Nzambe yemo. Amen. Atambusi bango tia kotisi bango na mboka nelaka. Bubino boye, tango bango babengani bango babaye bazwi mo esika wana. Amen. Siko bakolo mabele tango baye komi mena ba négociation. Monde ndezo sala négociation wana. Mais la Bible dit que Israël décédera, Jérusalem deviendra une pierre pesante pour toutes les nations. Amen. Kola ko telemala mukili wa mboka wana ozomona. Mais déjà oyo etali likomi na tango na suka. Labite Gaza o bozoyo kana pa ba bombe zali kokweya. Batu wana bakokima. Amen. 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 Parce que bazwi ba arabe nyoso bakangami. Oui. Basangisi mbongo bosumba ba arme batu wana ka bobe. Bakolo mboka ba mboka wana mukilo ezali ya Nzambe. Amen. Ipe le kolo ba yo longwa wa na pesio échanger wana yo. Soko kiana mutu akobundisa yo akolonga yo te. Amen. Parce que c'est le créateur. Amen. Amen. Et bien en plein midi, Gaza sera délaissé. Il dit nombre ba bombo ezokwe ano zomonete bat bazomonete ah non. Bazako nyoko la batona mezali komeza ko kokisama. Amen. Alléluia. Amen. La parole prophétique. Il dit Nzamba zali na libota na ye na nzoto Israël. Pe na molimo azali na libota na ye oyo biso tozali ngomba na ye. Amen. Babengi biso le peuple de Dieu. Ndinga azotambola na bato wana azotambola biso pe. Amen. Amen. Babengi biso l'église des premiers-nés. Nzambe apesa biso pe ba promesse. Oyo eza kokokisama sasa ipi. Tumonaki dimanche ya suka tupalaki sur la grâce, l'année de grâce. Oyo ngolu Nzambe afungoli. Oyo eza mena pona lingomba. So tozwi mukanda na Tite chapitre 2 verset 11 à 12. Bongi batango tokendaka malembe pona bokuka koyeba. Voir l'église de Dieu dans la prophétie. Ndenge bana Israël eza makomi kokisamaki. Biso pe makoki fe ko makomi pe fe kokisama. Amen. Tite chapitre 2 verset 11 à 12. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ngolu. Où ezali source ya lobiko. Pona batu nyos. C'est-à-dire, ezana makasi na yote. Ndiyo kuikolonga. Memba na Israël na zomona. Ba arabu wana baza combien? 40 uba pays ekangama. Ba obundisaka mwelo kwa na muke. Kokansate ke ezali makasi na bango. Non, ezali ngolo. Amen. Le Seigneur va combattre pour ce peuple-là.
Ça lelo zomona quand même baza soutenir boyena boyeneto mais ezali libota na nzambe pe biso ezali ngolu na makasi na biso te. C'est une grâce o emonisama depuis jour Yesu kusafungola ki livre wana palobaki te cette écriture c'est accompli. Amen. Wana ya wuti na mai azuli batisi azelaki ki atondisama na molimo pe bamonaki molimo ekiti lokola mbeka nsima ya abimi tanga koti na katikati na ngomba azwi likomi bandi kotanga biete aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Le Seigneur a ouvert une année de grâce. Yango nde ezali source ya nyonso. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Maintenant, Goloy, Jésus Christ, Yende Liloba, Oye Monisami. Maintenant, il nous enseigne. Alléluia. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Na kozelaka komonisa moto zozela ya nene pona biso ya liboye na Yesu Christ. Amen. Amen. Boya kozwa biso. Wana za promesse ezali kati na lingomba. Nyonso ezali ngolu. Mais faut toyeba grâce ango pe pona biso ezali ndenge nini. Ngolu oyo ezali ndenge nini. Tozali kopika. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 22 à 14. Ephésiens 4, à partir du verset 22. Y égard à votre vie passée, kotalelaka bomoi na bino oyo eleki, des vieils hommes qui se corrompent sur le convoitise trompeuse. C'est-à-dire, oh mutu nakala. Azalaki komikosa. Toki na nature moko hypocrite. Rempli na ba doctrine oyo ezali ya Nzambe te. La Bible continue par leur convoitise trompeuse à être renouvelée par l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire tamba ko bana biso nature ya kala ezali en rapport na ba doctrine ya lukuta. Yambaka banzambe misato. Ce sont des fausses doctrines. Des vieils hommes kolo asalini a dépouiller biso. Ezaki eloko eto za même biso mouvement na kati ya libulu. To zalaki bato je ba kufi. Bomona yete tant Lazare tango assez quoi qui. Première des choses des anines. Azalako bima déjà solo 4 jours ba bisi nkolo déjà 4 jours azana kuna nkola lobete ngana zali la résurrection et la vie ngani na pesaka ise kwa pena zali bomoi bola kisanga epa evochei tabaki ba bimisi na kuna première des choses kola lobaki nini délier les alléluia bolongole bilamba wana ya kala wana amen obo latisa kiye. Vous tenez dans Jean chapitre 11, comme la histoire en Wezaliwana, na Yohan. Bolongole bilamba yaka. Première des choses, ceux qui sont en Christ, dans l'église des premiers-nés, il faut pas longolo nature yakala. C'est-à-dire que la doctrine on surtout ya monde. Kula la baina bango bokanisi bozako te yangai. Non. Bozali kozwa liloba na Nzambe bokomisi yango propre loi na bino. Des commandements d'homme. Amen. Sans révélation. Batou bazaki révélé. Il faut d'abord balongolo elamba. Les vieils hommes. Koyeba Yesu Kristo yende Nzambe. Kozwa libati na komo na kolo na biso Yesu Kristo. Koyeba ba profondeur. Si matang balongoli bilamba na ndimi te ke balatisa kaka Lazare mbala. Non, kende ko sukola. Amen. Il faut sukola. Kwa uti na kunda. Yo beso ba longoli yo bilambo na kala. Il faut qu'on kende na basukola yo. C'est pourquoi la Bible dit à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence.
le renouvellement wana ezali nini Bible bete tant que tozoyoka liloba na Nzambe. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Nyonso ezali kobulisama, c'est-à-dire purification kosukola na yo ndenge toyaka tozali sukola. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que vous injuste, vous allez injuste. Et celui qui est pire continue à se purifier. Amen. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez la pire parole, vous avez la bino. Vieil homme à l'ongoué, vous allez maintenant laver par l'eau de la parole. Tant que vous avez maintenant l'eau de la parole, et vous allez encore un autre point. Au verset 24, il y a Ephésiens chapitre 4. À revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut latisa yo mutu na sika. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Maintenant, tout ça, c'est le revêtement. Tout le monde a été Jésus Christ. Tant qu'il y a un baptême, où est-ce qu'il y a un avant de gazo sambe. Jusqu'à ce que moi mo ikitaki. Ndesi mabimi ya kwebisa bato te lelo likomio ekokisaka. Pe ezalaki eloko moko de visible. Amen. Yango to lobete bato bazela nano, bazala presete. Ba yoka liloba, bazala purifié par l'eau de la parole. Et sukola bango. Ensuite viendra le revêtement. Moite nanzela akondima. Tout ça nous va venir Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un espoir. Déjà Christ na une foi vivante oza na ngotebite Christ aza kati na biso. Amen. Azo travailler. Du coup na ville moko ezalaki na ndako moko ezalaki kala. Une vieille maison. Na avenue ala ndako wana yaki ya kala. Ezo déranger bato nyonso. Moni eti siku ekoma bato bazo kende vers bakinkole ezati bandako nyonso ya mike wana bazo sombango po batonga bandako ya minene. Biba moni yo otekaka ndako note. C'est-à-dire comme na avenue batongi bandako minene kaka ndako wana ekomopesa soni. Amen. Amen. Bazoloba non. Omoni même soko leki na quartier na biso côté ya quartier en face par apocalypse. Ezaki na bandako ya mike. Moi apocalypse ya tongi okuna ba indie basali pe full market na bangwana du bandako nyonso mike il faut disparaître. Tout ça na mwanda kuno boyo bandiko mona me oyoyo. Kala ka bakatanda immeuble vandi côté wana kaka bazo proposer open. Tout le monde peut se mbongo longwa. Ku bazo proposer takwana bazo ebate mutwana tika ndako ne mena sima azai kotonga azoi meilleur ingénieur. Meilleur architecte ya mboka. Azai pe kotonga déjà saleli plan bazo tonga libat bako mona yango ti. Amen. Amen. Peut-être etombwami tango komi na suka. Mais en tout temps bato na quartier bazako ndima bazo mona ndako wana mwai. Yeme mama oteka ndako mkoloni no bimawa. Amen. Amen. Un jour ba mona kaka ke tracteur ye babandi ko buka ndako wana. Ta ndako ngwe ko ibatala na kati kuna immeuble oyo ekukai na yango ezate. Eloko ya soni esiko ezali mabele moko ya pamba ekomi d'une valeur impossible. Amen. Nzoka surprise ezalaki. Biso to mona ka ndako ebombami wa nzoka na sima makambu minene ezalaki ko salama. Amen. Amen. Il en est peu aussi na biso. Bible bete zoto ya biso c'est le temple de Dieu. Amen. Kula za kusala musala makasi. Misuko zotala bozo mona ete bato yo. Notala frère yo melo ni naza. Mais kati na ye nzamba za kusala. Amen. C'est déjà un édifice. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. La partie à verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Mais biso na nzoto. O tuzo bika na se oyo. Mais tu bete nzamba si a préparé la biso. Un autre corps. Amen. Même œuvre biso tokosala c'est déjà préparé. Amen. Aussi nous gémissons dans cette tente
tozoko lela lokola bato nyonso, désirant revêtir notre domicile céleste. Toza na posa ete tolata domicile na biso nkolo abombela biso. Si du moins nous sommes trouvés vêtis et non pas nus. Alléluia. Amen. Mes conditions ezali o nzambe pa pongbo ba bombeli biso pona kokende na lola. Moni de tango lisekwa Bible bete biso tokozala changer. Tokozonga na âge de fleurs. Et tokozane to memami na likolo. Mais deuxième lycée kopé bandeko toujours na première résurrection o bakokufa so baza enlevé te ba vierge folle wana. Bible bete tango bakosekwa na vie na bango kaka wana na nzoto na bango. L'esprit de vie kokota et bimisi bango. Mais nous serons changés. Amen. Pour prendre maintenant le corps céleste. Mais maintenant il faut que tous alla trouver bulumbuté. Tant ba dépouiller yo, Lazare ba longoli bilamba kota na douche. Sukola il faut maintenant batondi sa yo. Balati sa yo. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi frère Branham a prêché, pourquoi le Saint-Esprit a été donné tout? Oui, mais où est allé la cas? Kolo il faut alati sa biso, tous à la trouver niteux. Quand on est à âge à la Odyssée, la Bible dit ils sont nus et aveugles. Mutazo tambula azana eni. C'est ça l'âge de la Odyssée. Mais azana misouté. Le monde a même les écoles, moi na baboti babwaki, première des choses basukolier. Kolo a ramassé yé, alongoli ba makila wana tout ça. Tango akoli, il fallait maintenant kolo aya pona revêtir yé. Akomi na âge à l'ipal. Allah tisaye, babongisa. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être revêtis et tous à la trouver nité na présence na yé. Et le revêtement c'est une puissance. On kolo a tchekati na biso menefuz à la manifeste. Nguyo ne fwe moni sama. Frère Franck Alobite, na âge na biso ya eu 2 ministères. Amen. Amen. 2 mandats et pesamaki. Mandat moko pesamaki na William Branham. Pour moi, il est 11 juin 1933. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, yo tinami avec un message. Oui, kozala nini et vous préparez seconde venue nanga. Et ça frère Branham t'a préparé seconde venue. Non, c'est le message. Amen. Et le message, on a fallu maintenant envoyer dans le monde mobimba. Selon Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier en guise de témoignage. Mais pour nous, c'est une préparation. Wana Moussala a deuxième mandat. Pour appeler ce qui est Edward Frank le 2 avril 1962. Aller de ville en ville pour apporter la parole. Amen. Amen. Et maintenant, moi j'ai fait ma part. Frère Branham aussi a fait sa part. Il a apporté le message révélé. L'église aussi a un travail à faire. Amen. Lingomba fait ça la musala. Ce que je dis dans Ephésiens Ephésiens chapitre 4, na verset 11. Au moins était tozali nzamba ko pesi katikati na lingomba na ye misala ezali. Amen. Amen. Oyo ba mando ba pesi ça pour dans le monde entier. Voilà. Il faut qu'on reconnaisse. Mais maintenant ils ont si qu'on a église locale, ils appellent ba pasteur, na ba apôtre, na ba ceci cela, on est na église locale selon Ephésiens 4:11. Ba serviteur pe bazali ko édifier lingomba. Amen. Amen. Pour un travail, c'est un ministère que lingomba ko sala. Na Ephésiens chapitre 4 na verset 11. Lingomba fait ça la musala. Musala wezanin, soko tangi na Jean chapitre 14. Yohan. Jean 14 na verset 12. Écriture au prophète a utilisé en mingi. Dans ça là ba ministère na ye ya guérison. Pe lingomba pe sala yango. Amen. Voilà. Dans Jean chapitre 14 na verset 12.
Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Solo nazali koyebisa bino. Oyo nani andimeli nkolo yepa kosala musala. Misala nkolo asalaki yepe il faut asala yango. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et il fera même de plus grands parce que je m'en vais au Père. Amen. Écriture mosakoli. Frère Franck Atambola binano na moni écriture s'accomplir te. Mais faut ça l'accomplir dans l'église na ye. Amen. Lingomba pe faut ça la musala. C'est pourquoi tous allez maintenant initier déjà le service à guérison. Alléluia. Amen. Comment on ndenge ni zamba sala kina mosakoli na ye. Ndenge nini pa kosala na biso elongo. Amen. Na kati na lingomba na ye. Na Jean chapitre 5 na verset 19. Pe likomi wana ifo ekokisa makati na biso. Prophète ayeko zo écriture mingi tanga osala discernement. Abet Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, solo nazali koyebisa yo, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne le fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Amen. Et vous allez makambo lisusu te ya hasard te. Yo il faut mona. Tangu yo moni Zamba la kisi makambo nezali ko moni tangu na ministère ya frère Brana. Yaki toujours na likonzi oyo. Alléluia. La colonne de feu. Ezali ko bima. Ya zangolo beta bi ça c'est une colonne de feu oyo ezali likolo ande kotel. Amen. Amen. Kula la kisio ke nazame na cancer, alakisiye kazana cancer. De côté les ma bima kende obiki. Amen. Problème na yo ndima. Amen. Que Yesu Christ wana il est vivant. Amen. Oya kufa ki wana za na koseka. Iloko ba kosenga biso ngana toyebete. Totala lokola Balaam te. Balaam azalaki kotala na vision ya mukili. Amen. Mazawe bate kati na bana Israël, il y avait un rocher frappé. Amen. Amen. Il y avait un serpent de rein élevé. Azayi koyeba yango te. Tanga kala kela ba mabe babete komekate. Liboto aneza liboto epambolami. Lokola lingomba na Nzambe ya lingomba epambolami. Kati na bango Yesu Christ abeta makitina na ibiso. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Babete châtiment les opérations absolues qui m'est quoi qui les colonne. Et na ma pipi na yeto zaki déjà guéri. Amen. Il y avait un rocher frappé. Ezali na rocher moko abeta maki aussi kati na lingomba. Babete comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Il est pas entre ciel et terre. Pas ciel et terre, il y a un cimetière, non. Là, à Golgotha. Amen. Et tant qu'il éleva qui va te barancer, là, il rachetait son peuple. A racheté nga. Les hommes de toute langue, toute tribu. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Amen. Et lui-même, le roi des rois, est au milieu de nous. Amen. Unis maintenant. Sous un seul roi. Alléluia. Amen. Dieu maintenant veut confirmer la parole que c'est la vérité. Maintenant, nous sommes en Christ. Revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est l'église des premiers-nés. La colonne de Oyo, la colonne de feu, doit être présent. Et c'est déjà présent. C'est lui le grand roi, le Seigneur des seigneurs. Il est au milieu de nous. Même colonne de feu est tambola qui n'a pas d'Israël dans l'Ancien Testament. Alléluia. Tous allez différents dans l'église du monde. L'église du monde va bien gagner la grande Babylone. Azalagi mouké maintenant comme une grande Babylone. Quand il n'a pas traîné, makambo bele politique eza katikati na ye. Babete zana ba alliance moko salami me ba alliance wana ezali entre l'argile et le fer. Et que vous me l'avez fait salami et panzana. Amen. Amen.
Ce qui tozwi na mukanda ya Apocalypse. Tomona nanu ope lingomba oyo ya mukili oyo. Na Apocalypse chapitre 17 na verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 7. Aba vous parlez sur la chute de Babylone. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Oyo mwasi na ndumba avandi na mai munene. Et Bible biso mai munene ezali toute une multitude de hommes. Amen. Batu ebele aza ko conduire. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre sont enivrés. Oyo mwasi oyo na ndumba oyo a entraîné bokonzi nyos. Ba roi nyos baza simana ye. Na verset 4. Cette femme étant vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Moi, je suis tondi na makambo nyonso mabe. Tout le monde qui a tiré les manteaux babyloniens. Amen. Amen. Manteaux babyloniens. Au moins, on a kitoko. Manteau ezali eza manteau akolata te. Non, eza sac. Mais marque euta na Babylone. Mais kati na yango ba makambo mabe ba bombi. Allez voir comme ça, c'est beau, mais au milieu de kola lobete manteau babylonien au bombi wana bobi misayango. Sortez du milieu d'elle mon peuple. Lingoma na Nzambe faut ebima. Amen. C'est 2 Corinthiens chapitre 6 na verset 17. Bobima, bo toucho ya impureté. Abalbete ba konzinyoso bazali kokende kuna. Wana na église du monde. Oui, même prophète va singela ki audience. Mais prophète atuni bango siko to usa ndenge ni babino première des choses so yo komi kuna fofu kama obeze bagwana là jamais. Amen. Amen. Nous avons un seul roi, Jésus-Christ. Amen. Abila n'a pas rendez-vous na bino botika. Il n'en a pas besoin. Et Bible dit suite na ye ya grande Babylone ezali na suka. La Bible dit dans verset 5 sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. Au verset 6, j'ai vu cette femme ivre du sang, des sangs des témoins de Jésus. En les voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alléluia, d'un grand étonnement. Ah, j'ai un mona qui a bangi na kubanga. Njoka makambo bo. Otoko mono yo manto. Ya kitoko yo made in Babylon. Mais kati nango eza makambo minene. Mais kolo lobete lifo lingomba oyo ekweya. Na verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, de foules, de nations et de langues. Alléluia. Amen. Avant de l'école, batu ebele. Parce que moi, une domination dans mon kilo, exacte domination, moko, ozana ba armes, tout ça, non. Ça doit être d'abord spirituel. Amen. 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 Moutou azali spirituellement fort. Yenda vous dominer sur cette terre. Maintenant, babete, moi, je suis azali koko sabat. La grande prostituée a dominé bato ebele. Mais Dieu prépare un peuple. Alléluia. Amen. Moi, l'ingoma naye où la parole de Dieu est révélée. Amen. Où nous avons la pure parole. Ces gens-là, la Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous régnerons sur cette terre. Vous congez ça pour Nabiso. Amen. Mais déjà la force, moi je suis un Ndumba, assez à Panzi Batunaye partout. Maintenant, dans verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Babete, malgré Bukonziwana, babete, moi je suis avant de le colonne à Batebele, puis à Mateli Niama. La bête, quand on monte la bête, c'est une puissance. Amen. Un pouvoir politique. Par exemple, les États-Unis, la Bible les allie, va présenter comme une bête dans l'Apocalypse 13, qui sort de la terre. Il y a dans un abibundeli. Mais moi je suis avant de l'Ibango.
azo dominer likolo na bango pona nini spirituellement yenda zali kokunza. Mais tango maintenant Jean amoni yango c'est pas possible. Combien de temps bafungola ebiso leso ayaki lokola d'abord mutu malamu avec un cheval blanc qui a côté tia bandi ko boma. Babete lien oyo eko umela te. Bukonjo na mukil bazape kotalela ye. Au moins dans verset 17, la Bible dit car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son destin et d'exécuter un même destin et de donner les royautés à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Alléluia. Amen. Il faut bête à la détruite. Mais avant les combien kokisama babete, il faut beaucoup d'union surtout il faut donner. Amen. Amen. Vous voyez ici, selon la prophétie, il faut bombarder Rome. Akuboka bombe na atomique kuna Rome sera anéantie. Ça c'est la prophétie. Babete il faut exécuter yango mais tangu nano ekokite. Tisikoyo il faut mwesho na ndumba oyo akunza bango. Soka lobi salabo yenda za kotinda ba minduki partout. Kukanzete guerre nyonso wana ezobuta wapi? Non. Pour le moment, et ça même va rester américaine, c'est l'Union européenne, les alliés force ma casse. Amen. Oh, l'Union européenne, c'est que comment secrétariat général nango, nous sommes allés conduire wapi kuna na Rome. C'est dit bango ndi bazako konza, mais il y aura un temps. Amen. Ici c'est une arme entre les mains du Seigneur. Pour nini asala nini jugement. Alléluia. Il y a fausse église. Il faut tomber. Amen. 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 Natinete lingomba na nzambe sala nini telema emonisama. Dans Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 2. Même dans le verset 1er. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la fit éclairer de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur au Dieu. Alléluia. Un repère, c'est-à-dire des sorciers. Sorcellerie, nous sommes à 4 na mwasiwa. Et quand on parle d'une femme, c'est une église. Amen. Amen. Tout le monde a été Paul Alva qui n'a pas Galate, qui vous a ensorcelé. C'était des enseignements et mabé. Les gens me mettent mouta comme mabé. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple. Alléluia. Libota nanga bima kuna. Amen. Eza bukonja mukuse. C'est vrai. Kaka bato yo bazali ko dondo azo dondo likolo na bango pe bako balolai. Kula bete bango nde bazana kati na ye. Bebite wolo nyonso mukili mutaibi yango eza mwasi wa. Tout. Babi une ville pavée d'or. Nyonso zali kuna. Commerce nyonso ya ba arme ezoleka kuna. Bitumba nyonso yenda za ko tirer ficelle. Bazana politique katikati na ye. Apanzi okete na kati ya zamba momba bat bazate bango baza deja. Amen. Comme vile bobota maana oyoka bang 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 na bango. Vous devez sortir du milieu d'elle mon peuple. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mais pour Nabiso, nous avons aussi un travail à faire. William Branham a fait sa part. Zamba Benguié, Frère Franck aussi a fait sa part. Oya panzi mukile mobimba. Maintenant boye bakoli katikati na molimo bazana pona ko édifier lingomba. En de l'œuvre moko fisa la katikati na biso. Kule lingomba ni sama mena katikati na lingomba na ye. Omoni tetango Paul akutana ina lumière ayoki mungongo atuna kinza. Kolo lingina sala menani. Alléluia. Moko na biso mena bite kolo tango ekoki. Tomoni misalo yo sala kina tango na suka. Nanzela frère na biso William Branham maladie moko ezali ko résister te. Cancer ezali ko bima. Asthme ezali ko kima. Amen. Amen. Diabète ezali ko kima. Amen. Les aveugles voyaient. Amen. Les morts ressuscités. Amen. Ezali frère Branham te mais c'était Dieu. Amen. Cette colonne de feu.
qui se manifestait dans son église. Le Seigneur était présent. C'était lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il veut que nous, maintenant, nous soyons unis à lui, un seul roi, Jésus-Christ. Biso beto mwana musala oyo aza kosala kati na biso. Amen. Tu vois beto tozali kosidifier lingomba. Jusqu'à ce que kokemba pour ete nzambe asala musala. Yo mele futu na nkolo place na ngai ezali nini na kati na place na liloba oyo. Amen. Amen. Parce que membre ya, c'est-à-dire corps ya Christ, eza corps moko vivant. Eza te mutazali o liboko osala te nini te. Non, na kati na corps de Christ, tout le monde a sa place là. Amen. Bite nkono placenga na katikati na nzoto na yo. Pone te kwa kozala utile. Tokotanga ngo na Ephésiens chapitre 4. Pa tolobaki wana. Bomone te musala oyo Kolo azali ko pourvoir pour na lingomba na ye. Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres pour les églises locales. Bantoma bazali, les autres comme prophètes, prophètes bazali, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en fin de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Corps de Christ ezana musala il faut sala. Yo faut sala musala ngape faut na sala musala. Les autres komona ba ministère ou les 5 ministères na petite dimension. Et pendant les pluies de la grande saison et komoni ça encore makas. Puis moko na biso faut sala musala. Le Seigneur veut nous bénir. Alléluia. Amen. Il a son peuple à Wotika Bangote en Israël, et il a aussi son peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple, Amen. Son église, l'église des premiers-nés. Mais il sortit d'où? Bobima, na lingomba oya mwasi na ndumba. Un manteau babylonien. Amen. Eza marque. Chaque chose kitoko, mais quand il y a un tangu gens va fungoleli yango atali abangi. Mais qu'on a le bête souka na ipe comme pembeni. Alliance a sali avec la bête ou avant de banyama oyo. Ayibi bango lisusu, ils vont se venger contre nous. Tu vas voir qu'il y a la chute bientôt de Babylone. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.